Mbote Balandi Océan du Congo TV, bonjour, bonsoir. Selon l'air à laquelle Bokolanda Biso na Bitando Ike na Bino, Wabino Mwana Mboka, Moko ya ba résistant, ya ba généraux ya Martin Fayulu, Hervé Matata, Aeli Boso na Bino, Webi kia biso tolobaka biso ba patriote, tolobaka kia soki Mboka na biso, ezali kopela moto. Esika songolo pakala tokokanga monoko te, tokoya liboso pona ko critiquer et puis qu'on a solution pour makambo qui est liboso. Webi qui critiquer son pays, critiquer sa patrie, et ça aussi devoir et citoyen. C'est pourquoi bilongi na biso oyo to l'entendo moke pona ko yebisa bino makambo mako le kana mboka. Na pesi ba condoléances tanga nyonso na ba famille nyonso ya République démocratique du Congo na Est République démocratique du Congo. Wapi esika bato bakufi. Parce que na Kanyabayonga, on a tué les gens. Bandeko na biso na Lubero, bandeko na province ya Chopo, bandeko na Ituri, bandeko na Nord Kivu, partout esika na Sobazwami. Maboto ezali touché na guerre d'agression que nous impose le Rwanda. Ba mi fidèle, ba ya Félix Antoine Tshisekedi, ba compagnon na ye parce que Bobo Sanate, ba leka na stade de martyrs ba yemba yona nyobo ya Kagame. Parce que Kagame azali ndeko na bango mina bango bisika bakende kozwa ba conseil tokobunga ngote et en plus bato baya na M23 awa balalisa bango na kati ya mboka Congo pendant 14 mois tokobunga ngote bato bateki Bunagana batikali silencieux comme si mboka Bunagana ekoma nango ya Uganda balobaka eloko moko te baregisaka eloko moko te pendant que les minéraux sont pillés bato bakabi lelo capitale ya Coltan na biso to bengi na Rubaya bato bakabi mboka vraiment bavandi sous silence ba kolobelo côté ba peuple congolais bisika so bozwami bato yo bazali bato to côté bango na zéro pona ko bandande konanga ekopesa pasi makasi mon pays à moi République démocratique du Congo scène au sommet de l'état mikolo na mikolo mbule lekate mois elekate, semaine elekate, jour elekate, il faut kaka likambo ya mabe oye ko finisa ekolo eleka na mboka na biso. Ndeko yali pasi bandeko yo bakamati basali nko na peuple congolais. Lelo boye ba député na parlement bazali ko kende vacances parlementaires. Nazali ko mituna question vacances parlementaires au Bazali Kokende pour avoir fait quoi? Baleki biso session de mars, une session très importante pour la République. Et l'équipe boye, l'icolo ya glutonomie, ya bactère politique yo bazali na kati ya gestion ya mboka. Mboso Kamere Bahati Tshisekedi bango nyonso na kotia bango na saki moko parce que baleki biso tango inutilement. Kabouya asilisaka mission na ye comme formateur du gouvernement. Informateur du gouvernement, 2 semaines après que ba pesa émission. Asala ku 2 mois te. Mais bato wana ba ye bazui mokanda ba vandeli ba weleli ba poste ba wel ba paste tala lelo ba défiter ba kei vacances sans pourtant avoir fait rien. Le peuple congolais balobeli peuple le côté vacances sango bakei nini et puis tango bakoya na vacances na ba cité bakolobela peuple nini bakoyebisa peuple nini omoni ndenge balekisi biso tango ya pamba comité de freinage ya union sacrée bali ko freiner mboka peuple nazozwa bino en témoin bato aboye bazali toujours bato ko sanctionner bango négativement. Bato aboye bazali bato kotikela tango te il faut ko appliquer article 64 parce que déjà bali ko mema biso mboka ba tenir compte te na priorité de guerre ba tenir compte que bana mboka bazali ko kufa mais ba vandi na bango na stand by pendant 6 mois lelo boye député na vacances député akoya liboso ya peuple na quartier toko papola bambata il n'a pas droit aux vacances. A droit aux vacances, ezali moto a sali mosala, vacances ezali moto a kei ko pema, a kei ko zwa temps reçoit na base. C'est ça l'essence ya vacances parlementaires.
réalité sans soboko la bisoana bato basale le côté balali bapongi ba liembongo ya peuple ofele ba futami na trésor public mbongo ya ba contribuable congolais ofele basali le côté peuple nazo zo bino ka témoin ndeko nanga na ye liboso na yo pona ko benda Vital Kamerhe Matoi Vital Kamerhe asila soni ye abandi ke biso na mbongo ayibaki 57 millions ya peuple congolais na projet à 100 jours tobosana yango tolina kanda makasi ndeko nanga mbongo wana ebunga moyibi ayebana te parce que tout le monde bakosana kokanga bango na boloko ba libanda mais Vital Kamerhe atiki te aye lisusu na théorie ya lukuta parce que ye fois kosa aliaka mbongo akosi ba juge abaloli procès juge yani aye kokufa twana bakanda makambo ebele na procès wana mbongo emonana te mais lelo akanga munoko te avanda kimia olia lukata se racheter le mabe asala peuple na nzela ya perchoir bapesi na kati ya parlement Vital Kamerhe azoyela biso lokuta atomboki silisu pota ya kala Vital Kamerhe akamati akoloba ke député asimbaka 5 millions 5 000 dollars plutôt 5 000 dollars na ndoto na kindoki to ndeni yango na pesi ndeko nanga olenga ko raison alobi très bien alobi ke na munoko wa Vital Kamerhe vérité ezalaka kaka moko ezalaka soka yebisio bonjour na munoko Kamerhe lokuta na lokuta akoma ba livre wa asala beloge ya Kabila akumisa Kabila pourquoi j'ai choisi Kabila tona bakanda biloko wana parmi bato ba détruire mboko Vital Kamerhe azali parmi les 2 premiers bato détruire mboko à travers na Kabila ayeko yiba mbongo ya 100 jours mais akamate akokosa biso 5 000 dollars na mboka nini yango moni moto amayele aigle le président élu Martin Fayulu atalisi bango parce qu'il fit député ayebi ba réalité nyonso depuis kamaki député zali kamako bombela moto te atalisi bango mbongo ya député à part émolument na bango ezali na 14 millions de francs congolais sangisa ba frais nyonso ba mbongo nyonso bazwaka ba frais divers nyonso bazwaka mbongo wana esalaka 21 000 dollars atie tembe mais Eliezer azali membre réunion sacrée Eliezer a ébissé clair oui président Fayulu azali na raison ba membre Side bolimbi sangai président Martin bolimbi sangai makambo olo bozali na raison ngai baninga na ngana bandoko yoka liso na mato ezoleka ngai ba 21 millions comme soit comme na 33 000 dollars c'est vrai tozo lukato diminuer train de vie au sein des institutions parce que mbongo yo bazali ko futa bato ba ko sala ba sali ya l'état ba fonctionnaire à l'état et qui est belé non ba fonctionnaire non ba bato ba député bato yo bato ba haut fonctionnaire à l'état mbongo bali ko futa bango le qui est belé il faut qu'on diminue pour que moto a CPA vivre qui ait équilibre social caméra moni il faut flouer bateau aye pour flouer bateau à cause bateau que 5 000 pour mbongo ba rubrique mususu ba ko futa ka bateau wana ba futa ngona maboko banki bino ba ko ba 5 000 dollars mais ba rubrique munyoso wana ba ko futa yango na maboko banki donc oleki kuna mokande kozala te récépissé à banque kozala te et l'équipe bongo bani ba tromper le peuple congolais bozala vigilant to ko ebisa bino makambo nyonso mambi nyonso ekoleka na kati ya mboka dans le clair il faut to yeba yango ke mboko eza mboka na biso Vital Kamerhe akokena lokuta makasi boy ne bandeli boy to kola nono mabanga kotika perchoir wana parce que to kala kanda na yo Kamerhe to kana vrai kanda na yo na kati ya mboka oyo na mbongo lia biso ya projet ya 100 jours pota monene kaukana nute ko yana buzo ba wana bandi ko yela biso wana te o flouer peuple na mbongo wa peuple est-ce que mbongo wana ezali ya yo mbongo ya contribuable congolais ezali ya yo bino bozali ba na misala ya peuple bino bozali ba patron ya peuple te peuple motafuta kabino mbongo ole mbongo esala makambo mosusu ya malamu bokamati mbongo bozali ko kele nango ko bebisa yango na ba député bo uti ko pesa ba député awa 50 000 dollars pour ba investir gouvernement to ebi yango nyonso wana mbongo peuple souffrir eli passe ndeko na chilo mbozo tingo kotela akamati
azui 10 millions ya ba congolais mbongo ekoko somba manduki mbongo ekoko futa basuko bakisa salaire ba soda mbongo ekoko tonga ba école mbongo ekoko tonga ba hôpitaux mbongo ekoko bongisa social ya peuple 10 millions de dollars je dis bien accueilli ko corrompre équipe accueilli corrompre France porter super coupe il y a France et Robert Manakatsa Congo. Est-ce que nous, le peuple demande ça? Est-ce que le peuple est au yango? À quel peu 10 millions de francs, de dollars plutôt? Il y a peuple. À quel peu c'est en France, Sarkozy, Macron, Lianayo. Mais on a pas la linga loisir, Tinda ba joueur ba Robert Tato c'est pour la Congolais linga c'est qu'à distraction. Est-ce que Congolais c'est yango? Ba au Kenestan na Libumunzala. Est-ce que mon colonie de France a reçu un vite na imana ba que Robert ta coupe super coupe na kati ya France? À corrompre Congo na 10 millions. Voilà la bassesse. Voilà complexe d'infériorité. Tela ndenge bazali ko finisa mboka. Mwana mboka. Ezali pasi. Et ali souci, ali mawa. Et pesa biso pasi. Toye kozonga pona koloba na makambo ekoleka ebele ndeko na ngai. Peuple azali na kanda. Kanda ekauki te. Monsieur Kadima faut kangama. Parce que M. Kadima a utilisé mbongo mboka. Oyo toyebi compte fodi audité salama. 1 milliard 300 000 francs 1 milliard 300 000 dollars. Ma PC pour l'organisation élection. Mais tala élection oyo elekawa. Ba bureau ezanga ba machine est kokate. Ba machine ko bloqué. Ba machine ba teki na mandako wa bato. Élection eleka awa. Est-ce qu'ils allaient vraiment élection ou ekolia mbongo mboka na lotalo ya bongo 1 milliard 300 000. Le peuple bana kanda bako senga audit ya Kadima parce que zali mbongo tata na été ya mama na été zali mbongo peuple. Il faut qu'auditer koyeba mbongo na biso wana asaleli pour quelle fin parce que élection na mboko esalamate. Zali simulacre d'élection salamao. Élection salama 7 jours manque ba machine. Ba côté musu ekomate. Élection et salama na kati mboko salamate a 1 milliard 300 000 dollars, je répète. Il y a peuple qu'on faut pas auditer. Chilombo, soki yona Kadima boboyaki audit à fichier électoral, mais biso peuple, to ali ko exiger sikoyo, il faut audit ya Kadima na bureau na ye. Kadima na bureau na ye. Il faut que ça l'audit place na bango na boloko, mbongo mboka koko leka bongo te. Mais na biso lo kwa to na pota wana Moïse avanda te. Moïse Katumbi aye ndeko nanga en tout cas Jacques Ndala obandiki omonaki pena malamu. Ya omoni malamu. Monsieur Moïse Alaxi Batolelo azali mwana musala ya Félix. Pona nini alobi bongo ndeko nanga. Tozaka na lamuka. Moïse to sala opposition. Ba yibi biso pouvoir. Nous avons gagné le pouvoir en 2018. Tout ça, l'opposition a résisté contre le régime. Félix Akima Kala. Moïse a l'obéoté, n'a pas opposant, dans l'opposition républicaine. N'a pas eu union sacrée. A quelle union sacrée kuna? Ba PCM mission à union sacrée, aya siko la détruit Fayoulou. Aya ko sangana Fayoulou, a même Fayoulou a limouissa Fayoulou na scène politique. A ko limouissa ndenge nini? Akamati ya yewana, akamata somba Fayoulou. Asakana vraiment moto na Moïse na zoka moye parce que Fayoulou basomba ka été aya somba Fayoulou ya bimalokola leader de opposition candidat unique de opposition avanger Fayoulou na makamba Genève poto que élection biso soto soutenir rien na sima kope simbité Fayoulou a lundi to kei à Londres dispersé ya kei na ndenge na yebiso kei na ndenge na biso to kei kuna na élection Chilombo ayibi élection makambo Fayoulou ayebisaka bango emonani na mpoasa ke bakoyiba élection bakosala boye bakokolenga 5% makambo nyonso alobaka emonani na mpoasa monsieur esimbi te Fayoulou a gardé flamme allumée atika na kwana ye bapesi ye deuxième mission à Moïse ezali aya toujours ko limwisa Fayoulou na scène politique kokamata na lisolo ya porte-parole de l'opposition ko drainer biso na poubelle ou après sika Fayoulou jeter dans les oubliettes. Heureusement Koutani na aigle. Aye boye ndeko Moïse to yebisio bien.
olangwaki masanga te. Tango touti élection le 18 janvier to signaki communiqué conjoint ensemble na biso eside lamuka tolobi ke toko tosa makambo élection ote toko ndima yango te. Il n'y a pas eu élection na kati ya Congo. Il n'y a pas eu élection, il y a eu simulacre d'élection. Dans le Congo, il y a eu fraude, il faut tout bander l'élection, institution moko ndima te. Tout le monde a mokolo muke. Moïse Yohana, on a kena kati ya parlement, on a l'opposition au parlement. Tant mieux, a kena kati ya parlement. Tout le monde a l'issoussou. Mouta Moïse Yohana, abimi l'issoussou, Kester adjoint na parlement. Tant mieux. Atiki wana te. Aye kolanda biso boya to sangana to sala règlement d'ordre intérieur, il y a opposition, ndenge ni opposition au marché. Mais monsieur Moïse, il faut être sérieux dans les engagements. Quand tu as signé la lettre, tu n'étais pas ivre. Tu n'étais pas ivre, ozaki moto, ba sans signer sur le bande au sala. To boya ki yango, to sala yango te. Porte-parole opposition cause la terre, pourquoi? Élection et salamité na kati ya mboka. Na 2006, élection et salami. Nandenge Moïbi. Bemba Lobi, on m'a obligé d'accepter l'inacceptable. Il y avait porte-parole de l'opposition. Il n'y avait pas porte-parole de l'opposition. En 2011, il y a eu élection. Tokei Kabila Sali, Otobenga bourrage d'urne. To Monique élection qui est l'instance Samabé. Ba tronquer résultat. Toye Boye, tu sais que dans le lobby qui est Torobunda combat Imperium. Est-ce qu'il y a eu porte-parole de l'opposition? Il n'y a pas eu porte-parole de l'opposition. Toye en 2018, ba yibi bokonzi a fayulu, ba zui élection, ba falsifier ba résultat, ba proclamer Tshisekedi. Est-ce qu'il y a fallu le lobby, toko ça l'opposition te, toko ça la résistance. Est-ce qu'il y a eu porte-parole de l'opposition? Il n'y a pas eu porte-parole de l'opposition. Les loboyés cause la porte-parole de l'opposition, c'est que biso, ba machine on so biso peuple tokangaki, na bandako ya bato, c'est que tokosaki. C'est que tokosi bato ke. Élection salaki 7 jours te na kati ya mboka oyo en violation de la loi électorale. C'est que to kosaki bato. Donc yo lelo ya na mbongo lié oya ko légitimer Tshisekedi na mando eko simba te. Il n'y aura pas porte-parole de l'opposition. L'opposition va se dérouler dans la rue. Tu rappelles bino boye ba Etienne Tshisekedi a kota kan institution te. Tant kota kan institution te, asa opposition na balabala. Et l'enda kate Kabila yo afukama biso na basango opposition en général peuple kono tout Kabila Seda yo peto ebisio ke kota na yo kende kolia mbongo na parti Tshisekedi même akoloba makamba porte-parole de l'opposition te. Personne ne t'engage, personne ne te donne mandat ya kokende na kati ya koza porte-parole de l'opposition. Il y aura pas porte-parole de l'opposition. Na tolobi lisusu bonde konanga bakomi koloba biloba loba balobi ki on a 2000 fallu azala ka boy na 2006 Etienne Tshisekedi alobaki ke to kota te na kati ya gouvernement tokota te na kati ya parlement faulu akotaki. Oh na 2011 ndenge moko faulu asaki nini akotaki. Oh, papa na 2006 faulu est allé comme candidat indépendant. Et puis faulu ne fut pas membre IDPS. Comment obéir na membre na ordre IDPS? Il ne fut pas membre IDPS, aki candidat indépendant. Aye abimi peuple a payé mandat qui kolobela peuple. Toye na 2011 de konango c'est pas vérité na zo bisayo. Toye na 2011 Papa Etienne Tshisekedi Kabila a tronqué résultat. Résultat, falsifié. Après, tes serment, combat comme impérium. Tobouni l'impérium. Ndekonanga. Bato baké ko mona tonga fayulu bato nyonso Félix Tshisekedi baké mona tonga. Papa non, to sala opposition libanda te photo sana kati. Tshisekedi apesi akora bingai na tika libanda na ko bunda combat impérium. Tshisekedi oyo zoka Félix Antoine Tshikata Bombe. Yepe azalaki na kati ya ekiri wana bakotaki na kati ya parlement na 2011. A côté qui n'a qu'à parlement, nande ko ya mwasi seri Etienne Tshisekedi. Maman Eugénie paix à son âme, à Koufa. A côté qui n'a qu'à parlement, basali commission parlementaire bazo bengango IDPS et FAC. Donc force acquise au changement. Basali nyosoto. Boyeba pourquoi Félix Tshisekedi a longwa na kati ya parlement? Pourquoi bimaka na kati ya parlement? Kabila promettait qui est posté ya rapporteur adjoint na kati ya Seni à cette époque-là. Bayokani normal allié bambongo wa Kabila normal kena kokende. Etienne Tshisekedi a prendre ango. Ayebi si Félix Boy. Alobi na Félix mukolo yo kokende kondima poste wana
na compte opposition et pas ya Kabila o comme rapporteur adjoint ya Seni pas ya Kabila na ndako nanga obandoko yaka lokola mwana otali bandeko na yo mama na yo okay mais makambo a parti politique nanga obandoko tango lisute Tshisekedi ayebi yango Tshisekedi ayebi yango donc Félix nazana makambo nazolo ba oyo na ba kolo ya IDPS bayebi yango parce que bato ba kombanta ba koloba makambo belebele ba esika na kate pala asi ko kota le pango nanga po kota bandeko no mais makambo parti politique nanga italiote Félix ayebi si failo non papa boy moyena kota exalté Kabila yoki kanda atala mutu aliye bambongo nanga po ndima posa na ndimi yango te sikoyo nakosala nini Kabila tindi président ya Sénat ya Assemblée nationale à l'époque j'espère Obe Minaku atindi ye alobi na ye bosala comptabilité ya absence donc c'est-à-dire non botala absence nombre d'absence et mesure wana et atari kaka Félix Tshisekedi parce que bandoko ya na parlement mais akota ki na kati ya parlement batali ke absence ya bele ba longoli ne ba usi longola muzito na législative passée c'est ça la réalité de konangai moto ko sayote lelo boye kabuya kolobake le vrai fils de Etienne Tshisekedi ne peut pas kondima décision contre Etienne Tshisekedi non kabuya zo yebate yo obandoko te ozai Kadhafi tango batazo bundela IDPS tango biso to longwa to yana betidia na kaza IDP ko bunda bituma to betidia yo kabuya ozalaki Kadhafi oaki munde ozali wana te yo ozali moto kwa ilokola cheveux de la sauce na kaza IDPS ndeko na kolobe makambo belete ndeko ya misato ngalo baboy Pierrot Louara c'est un Sénégalais omoni kofinga Martin Fayulu kofinga Martin mwana bato ayebi likambo te kokosele makambo mais nzambe oyo ye asambelaka a confondre ye Pierrot Louara olia continuer kofinga Martin Fayulu ake kofinga cousin ya betie biloko atalisie oyo azali Pierrot Louara tata na yazali Sénégalais yoka kombo Louara tata na yazali Sénégalais mama na inde ali congolaise Pierrot Louara abandana nuwapi aki mwana musala ya Jeannette Kabila c'est un kabiliste aosana digital Congo pas baye kobe bana Jeannette Kabila matata mpo akei pas Denise Nyakero azuye bakomi ko travailler na ye buba bebani matata poni asombiye boyebi pourquoi Pierrot Louara attaquera Martin Fayulu c'est parce que Martin Fayulu il avait dit d'ailleurs la vérité na kikwiti alobaka clair alobi bato wana nyonso ce sont des voleurs patentés namoko yango wana nde toyebisi bino wana donc ndeko nanga Fayulu ayebisaki bango clair ke bazali ba voleur patentés sikoyo matata mponio atomboki alobi foko luka ko elongola eloko wana Fayulu akoloba eloko wana bongo te asombi Pierrot Louara tango asombi Pierrot Louara apesie maloba abanda musala bangajela ye afingaka Fayulu ti amemi na kati ensemble pas Moïse lelo akomona musala Moïse Pierrot Louara koloba ke bemba pesaka Martin Fayulu 5 millions de dollars lelo a changé comme na 15 millions bemba za vivant tolobi na bemba za vivant papa bato union sabata IDPS balela lokumu bato union sacré balela lokumu bali ya mbongo Fayulu ya mbongo ya Tshisekedi lelo akoma pe ko attaquer bango nenga ko bisa vérité parlementaire wana ako misa biloko ebele e bango bavandi ki même Tshisekedi a cédé monsieur Pierrot o suka na yo o skomi na suka d'ailleurs wali mwana libabe parce que obimana mama leki na yo wali mwana libabe okomona bolamu te Pierrot Louara okomona bolamu te kokosela moto likambo ayebi te ezali lisumu ndeko suka na yo emonani yango biso tolobi boye moto nyonso akoya na liseki koatake président tovandaki trop tokolanda bango tokoa bango na éducation biso tozwaka na parti politique na biso oyo bapesaka biso na instruction oyo bapesaka biso tolinga ko répondre bato te mais lokola tomoni ke bato bakotouche président Eli Martin Fayulu ebele sikoyo to se déchaîner moto nyonso oyo akolobela président Eli Martin Fayulu mabe akokuta biso na nzela na ye tokokutana na nzela na ye
Donc akozala écrasé facilement. Yango wana ndeko na ngai. Bana mboka kotala te mboka ezali kokende boye botikali silencieux. Bayibi mbongo. Nicolas Kazali ayibi mbongo awo. Kosambe komi ya tantôt plutôt. Peter Kazali 20 millions de dollars. Ya carte d'identité. Ayibi. Et komi ya tantôt plutôt. Maman Antoinette Samba, ministre la mine. Aouti koyiba mbongo awo. Et komi ya tantôt plutôt. Il n'y a pas la justice na kati ya mboka na biso. Yango nazo ke la ndeko na ngai. Constant Mutamba mawa. Justice a mboko ezaka ekambamaka na famille Tshisekedi. Okosa eloko te. Justice a mboko ezaka yom to kosala ngote. Oyo koloba yango te kosalama. Yango wana na moni ke soko za na motema makasi motema makasi ko démissionner na yo. Na biso clair parce que okosala eloko te okobongisa eloko te parce que famille moko ezali na mbeba. Baina ba kope ya minéré. Baina ba kope nyonso ya mabeba. Ba kope nyonso ya salité ya mokili. Eza na famille na ye. Basala kango. Yo kokanga nani? Okanga bandeko na ye akolinga ngota kolongolo na lumbangu. C'est pourquoi toyebisi bino boy. Bisika nyonso bozwami bana mboka il faut se liguer comme un seul homme. Tobundela mboka na biso. Oui, c'est possible. Kolongola mboka na soni yoyo. Oui, c'est possible. Komema mboka ekene likolo. Mboka endima malibanda. Et puis peuple congolais a retrouvé dignité na ye. Et Congo a retrouvé force nango. Et retrouvé grandeur nango en face du monde. Merci Sika Bozwami wabino mona mboka Hervé Matata. Oani kozwa Hervé Matata na nzela ya singa. Ba conseil na mino salaka malamu. Soutien na mino salaka malamu. Plus 243 81 59 28 392. Plus 243 81 59 28 392. Ozu wabino résistance ya Tchangu Hervé Matata longo ne Sika Bozwami.